Asali, bonjour la famille, mbote na bandeko nyoso oyo balandaka Ursule Botelwa TV. Bandeko lelo toye kolobela geste malamu oyo papa na biso de la foi asali na borfelin nyoso oyo bazana église na ye epi na ba mama ya veuve nyoso. Bandeko yango lelo toye kolobela liboso na bino. En tout cas, epesi biso esengo ozo kapena maya misu ya esengo na ba misu na biso. Kota la geste oyo pasteur de la foi asali yango na église na ye kosunga bana o baza orphelin kosunga baba mama o baza ba veuve. En tout cas likolo nango ba pièce ya maputa pe ezalaki ebele pona kosunga kolatisa ba mama veuve. Yango lelo toye kolobela likambo oyo epi tokolobela pe point mususu ya ba église mususu. Na yango na pesi mbote na bandeko nyoso o bolanda Ursule Botelwa TV, mbote na batu nyoso o botala kanga, mbote na batu nyoso oyo vraiment bozwa kata na bino ya kokota na chaîne na biso pona kotala ba analyse na biso. Bandeko nanga esika bozali nzamba lola apambola bino, nzamba lola azala elongo na bino. Lelo toza dernier dimanche ya mois, lelo vraiment tozali dimanche ya suka ya année kaka nde balobaka lelo le 31 décembre. Alors tozo kota année ya sika, tika ite tokota année ya sika na kimia, tika ite tokota année ya sika na kobanga nzambe. Wana lelo toye ko présenter bino analyse oyo tope émission oyo kolobela likambo ya papa na biso pasteur de la foi Jean-Paul Mayata. Pasteur de la foi, aza muto aza reconnu, aza vraiment muto aza reconnu partout, azala ki comédien, pasteur, ti na moya lelo ndenge azwa ki décision ya kotika ko jouer na groupe ya Mama Belleville, topé na groupe ya Mama na biso Sila Bisalu. Alors na minute oyo aza na ye moko aza na groupe na ye o babengi les bons samaritains oyo elekaka na TV. Alors pasteur de la foi tokolobela moi bolamu na ye ebele, tokolobela pe moi parcours na ye kaka na analyse na biso ya lelo. Alors bandeko nanga soki ezambala na yo ya liboso okutane Ursule Botelwa TV. Donc si c'est la première fois au visiter chaîne na biso, en tout cas awa tolobaka kaka, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions et nzamba lola ako pambola yo. Ndeko soki okoti koela kobimate, en tout cas lelo tokolobela ba point ebele et puis tokolobela lolenge nini tokotambola na 2024. Ndeko yo o leli ba makambo simbi te yo o leli 2023 ezalaki vraiment année moko ya souffrance pona yo, année moko ya pasi pona yo, ba stratégie ezate ba makambo belé ezate. En tout cas tango koti na Ursule Botelwa TV zala wana tisuka tokolobela makambo e belé ya malamu. Alors bandeko nanga kaka na cadre ya ba fête Ursule Botelwa TV na équipe na mobimba pe bakanisa ki bana ya orphelin. Alors basala ki bongo bakitaki na orphelinat moko eza na commune ya Kisensu pona kosunga bana oyo bazali na besoin ya lisungi. Na mukie o nzamba pambola ki bango, en tout cas bazanga kite na kosunga ata bana oyo bazalaki ata na besoin ya lisungi ata mukie o bakokelaki yango basungaki na ndenge na bango. Alors bandeko nga toye na mwali yebisi moko ya kosignale bino ke bana o bozomona oyo bazali vraiment na besoin ya lisungi. Alors micro ya Ursule Botelwa TV ezwaki mwa chance ya kosolola na mwana moko alobaki ba posa o bazana ngo, en tout cas bazana posa bandeko basunga bango na kosombela bango congélateur po soki biloko euti libanda eye, soki bayeli bango carton ya Thomson baza obligé ya kokalinga yango nyonso po esika ya kobomba yango ezate. Alors bana o ba communicaki na biso ke baza na besoin batu basunga bango na congélateur, batu basunga bango na bakiti po baza na bakiti ya kovanda te, baza na congélateur te ya kobomba biloko. Donc imagine soki batu baketa na bango ata na carton ya soso, il faut bakalinga yango babomba yango ya kokalinga eza vraiment malamu mingi te. Alors bana o baza vraiment na besoin ya lisungi na biso o amoni ka koki kosunga bana oyo ko hésiter te ya ko contacter biso, numéro na biso eza
liboso na bino wana contacter biso tokokita sur le terrain pona kosunga bango et puis tokoyela bino ba image. Alors posa na biso ezali avant fin ya mois ya janvier bazala déjà na congélateur bazala déjà na bakiti oyo ekosunga bango congélateur ko permettre bango babombaka ba provision bakiti ko permettre bango bazala kana besoin ya kovanda na bakiti. Alors bandeko nanga oyo nyosa ko tutisa na likanisi oyo tope na likambo oyo oza mama oza papa ko kanga motema te luka bénédiction na 2024 et ozala malamu mingi to soutenir bana na biso oyo baza vraiment na besoin ya lisungi. En tout cas nzamba lola ako pambola yo tolanda jeune fille oyo akoloba baposa na bango après tokozonga lisusu na likambo na biso ya pasteur de la foi. So ezamba la no ya liboso o s'abonner o commenter o liker o partager et puis nzamba lola ako pambola yo. Alors tolanda. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Vous avez en direct la caméra ya FC de la TV. Beaucoup de bossing na bino ezani kuna en fait na nini ozana posa ko bandeko baza olanda obo ba salisa bino. Ça me faisait la semaine de le pain. Mais ta voix. Ça me faisait la semaine de le pain. Pas moi c'est la piscine. Ça me faisait la semaine de le congélateur. C'est tu as pas balayé la société pas sortir la société. C'est ça va quitter. Donc ba somba le pain pour le pain bozo louer fait congélateur pour ne blonder tes ailes glace et bé baraté. Bon mot. Merci beaucoup Yaya. Alors bandeko nanga naza surtout landi biso nyonso oyo nzamba kotutisa motema na ye asunga bana oyo a hésité te ya ko contacter biso na numéro na biso ya WhatsApp eza wana. En tout cas nzambe akopambola yo. Alors bandeko nanga tozonga nanu na likambo ya pasteur de la foi, pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Eza batu musu bayaka critique na ba vie ya batu po bayebaka te élévation ya batu ezouta wapi. Histoire ya papa de la foi eza histoire moko o e fortifiera bato belé na ba vie. Eza surtout histoire moko o e pesa nga makasi o e fortifiera vie na nga mobimba. Kota la pasteur de la foi, kota la esika o ya uti, kota la nandenga banda ministère na ye, nandenga nzambe lelo a pambola ya zokoma o azokoma. E laksa ke pasteur de la foi assemble la nzambe ya solo. Bandero nanga komona acte o pasteur de la foi sali ezana be église belé o bazwaka bambongo ya bien o pa balobaka pasteur akotele malobi to sala appel de fonds muta pesa $10,000 muta tomboli lisapi $10,000 muta tomboli lisapi. L'église belé basala ba geste ote. L'église za ebele basala ba geste ote bandeko nanga. Mais o eza geste moko ya malamu komona pasteur de la foi akanisa ba orphelin église na ye, akanisa ba mama veuve nyonso. Bandeko ba loso o eza ebele makasi. Comme on a pasteur de la foi elongona église mobimba elongona l'église na o eza na poto elongona batu nyonso église ko jali kanisi ya kosunga. En tout cas eza likambo moko eza facilité eza likambo moko eza munene na miso ya nzambe ale abo etango nzambe opambola bango tango nzambe opambola mutu nyonso atie maboko na epona kosunga tango nzambe opambola pasteur de la foi na geste malamu oyo eza na batu ba ya pona combattre ye eza na batu ba ya pona oloba babilobela pona ye. Lelo to koma monaka élévation bate koma kisi. Mais pasteur de la foi to tala nzambo bomo na nzambe nzamba salaka ya solo. Ngalo bango nzamba salaka ya solo. E ana batu msusu ko tali vi na yo tali ba œuvre na yo lobi ke te vi na eza témoignage. Eza ndermona ngande na mona témoignage na vie ya pasteur de la foi. Po e ana ba mangombe bele oto yebi ba mangomba kutu ya ba église ba kombo ya minene oto yebi. E ana église mo te sala ba geste o. Ba geste o ming na Congo to mona ngoka epa ya papa epa ya mama na biso Olive Lembe ndenga sala ba geste na ba comédien. Tout le monde a ba geste oh beaucoup plus et pas à maman Olive Lembe à salar ba comédien mais ba geste oh tout le monde a le commis partout le tout le monde papa na biso de la foi a sali geste moko ya malamu geste moko ya kitoko e ana bane belé ba souffrir e ana ba mabote belé ba souffrir ndeko yozu ya olia na ba fête o ebite combien de mabota o bazo souffrir.
ozwi ya kolia kumisa nzambe, ozwi ya kolia kanisa pe bana o bana ofelina, ozwi ya kolia kanisa ba famille o ba souffrir ndeko nanga nzambe sa pambolio na ata na 100 francs yeba okanisa bato bazangi ata na 1 centime pamba. Omona nzamba ozalo rendez-vous ya nyonso oyo bando sala etambola. Lelo batu bayeba source batu te. Batu bayaka kaka ko critiquer batu directement simbikisi ya salibwe. Boye bate lipamboline euta wapi. Boye bate témoignage na euta wapi. Acte au pasteur de la foi salina lingomba de mobimba. Eza acte au ba pasteur ebele ba ozela ba pesa nde bango. Et ana ba pasteur musu ole bango ba pesa bato ba souffrir. Ole bango ba pesa ba bandimi o ba onyokama. Mais bango ba ozela toujours bandimi o ba onyokama ba pesa bango. Yebisanga mundimo aza musala te o azo nyokama o aza na eloko te. Mais yozo ke kosenga mbongo ya achat ya ba kit église. O ke kosenga mbongo ya kotonga église. Na place yoza na mwa mbongo osunga eze loko ba pasteur ebele na mboka na biso basala rate. Lelo ba pasteur ebele na Congo ba koma lokoswa mbongo makasi. Mais kotala ba acte au pasteur de la foi salaka azalaka toujours na motema mawa ya kusunga. Azalaka toujours pasteur de la foi pesa témoignage que ma bonne église nekuta yebe sike kota ekendate. A pasteur wa landela ba offrande te. Asa pasteur obo offrande sunga rabato. Alors ba pasteur abwende to linga na mboka na biso. Et ala ba pasteur ebele ba hôtel ka sapologie na ba vie na bango moko. Moi to bando tanga ba kombo ba pasteur ba sapologie ezate. Metangu ndeko zo landango oyebi mamba ba pasteur oyeba pasteur ni na zolobela. Et ala ba pasteur ebele balingi ka vie ya sapologie ba œuvre mukie. Ndeko osala œuvre nzambe sunga peuple de Dieu, sunga peuple obo souffrir. Kozela kate mama moko songola te karamapa na ya nyoka maka akanisaka yo. Tant que pasteur yo pe kanisaka bandimi na yo ezalaka malamu. Tala geste au pasteur de la foi sali. Eza geste moko o touché mitema na biso. Et ça geste moko est touché mité manabiso bien aimé est touché vraiment mité manabiso. Ale muto aboye nzamba okangele ba porte te muto aboye nzamba opambola ete nzamba opambola po ebike na canal na ye bato bele ba ozala beni. Nzamba opambole po ebike mabote bele ko bika na tina na ye. Nzamba opambole po ebike soki apamboli ozali pamboli ya ba famille ebele. Bandeko toyeba osa bolamu. Ba église ebele na Congo ekota mbongo ebele me ba mbongo ezaka pona ba propre famille na bango moko. Ba église ebele ekota mbongo makasi me ba mbongo wana ezaka pona propre ba vie na bango, pona ba famille na bango, pona bana na bango, pona ba mabota na bango moko. Eza triste bandeko nanga. Ba église boni o ezaka pasteur soka za suna ba moite ba pesi ba kitisi leadership na bana. Ba église boni o ba osali la sentiment. Ba église combien o ba komosi la ba volonté na bango moko et non volonté nzambe. Ba église boni bandeko nanga. Ba église combien o ba na posa ka offrande kota ka 10 kota bango ba sunga batute. Lelo nazala surpris oyoka ke na ba église koma avokuta na prophète faut futa $100. Est-ce que homme de Dieu faut kuta na ezaka mbongo? Ko pona bato bazaka ana souffrance, ana posa kuta na musala nzamba bonde la pona ye. Faut pesa non $100. Faut pesa non autant. Faut kuta na musala nzambe. Ozo s'attendre na miracle. Ozo s'attendre na libondeli. Ozo s'attendre na bénédiction. Nzamba otuna yo na tinda ka opoke aider peuple de Dieu. Mais yo komisa ngo marchandise. Eza bien te. Alors na linga pasteur de la foi pour na mona ka sincérité kati na ye. Ndeko wana peneza choix nanga. Soki oyo contredire nga po yo linga ba pasteur te po yo sepelar na en tout cas nga na sepelar na pasteur de la foi. Na mona ka sincérité kati na ye. Pasteur de la foi a totalié bojo mona ke o aza homme sincère, aza vrai homme de Dieu, aza véritable homme de Dieu.
babiloko ebele asalaka bapaster boni oyo base souvenaka mpo na baposhi na bango, bapaster boni oyo baotravaille lelo mpo na baposhi na bango, mpo na héritage ya bavi na bango, ya bafamille na bango, ya bana na bango. Combien de pasteurs? Mais tout le monde a un pasteur de la foi azalakawana pour les autres. Azaka pour na service ya batu. Pasteur de la foi sambelaka pour na batu nyonso. Kokuta na pasteur de la foi eza $100 te, ni $50, c'est gratuit. Mais yana ba pasteur ebele, ba komisa ba église shida na bango. Ba komisa ba église place na bango ozwa mbongo. Bandeko, to faire avancer œuvre de Dieu. To kota anasika 2024. Ezalata ane moko ba changement ba vie na biso. Ndeko kozelaka te o pasteur moko wepa. Non, kozelaka te pasteur atao maboko likolo po abondela po na yo bénédiction. Nzamba lobi be banda ko créer ba bienfait. Ba lobi bolamu epolara te. Nzamba opambola biso na bolamu to sala. Nzamba opambola biso à travers bolamu na biso, à travers bolamu na biso nde nzamba opambola biso. Zala na ba pasteur ebele ba bebisa don na bango, ba bebisa vision na bango likola lokoswa mbongo. Ezala na ba pasteur mususu nzamba tsa do kati na bango ya vision, nzamba tsa do ya témoignage, nzamba tsa ba don kati na bango ya kobondela pona ba maladi ba bika, nzamba tsa ba don ba guérison kati na bango. Mais ba bebisa don na bango. Pourquoi? Parce que bakomaka lokoswa mbongo. To bazalaka lokoswa mbongo. Ava bikisa mutu, il faut bafuta ye. Ava salabwe, il faut bafuta ye. Ba pasteur ebele, ba servante de Dieu, ba homme de Dieu ebele. Ba bebisa nini na bango, don na bango. Likola biloko mokili. Ndeko pasteur, to sa musala nzambe na kimia. Bolanda ta baninga na bino ba pasteur. Likanisa pasteur de la foi eza likanisa toucher bato ebele. Et toucher bato ebele homme simple kaza. Et toucher bato ebele papa abondelaka nzamba solo. Papa asalelaka nzamba solo. Papa aza na motema malamu, motema o ba pasteur ebele ba nango te. Papa nzamba zoya plasa e pembeni ya ba comédien pour que ba comédien ba bongo la mitema. Mais ba comédien mboka na biso ba comprendre bénédiction o bazara nango te. Nzamba pambola ba comédien tiela bango pasteur de la foi pembeni. Po ba bongo la mitema. Mais ba comprenate nani o ba tiela bango pembeni. Papa asalara o nzamba tindara ye. To mona vandisa provoka même ko vandisa sila na Belleville pona ko telemela nini en na bango pona ko telemela séparation na bango. Mais ti le simba te. Pourquoi? Parce que entre bango mibale e ana muto a comprendre ka sans sa vite na 4. Lelo pasteur de la foi yo église nezo ko avancer. Église à pasteur de la foi ils ont quoi avancer. Pourquoi? Pour ça motema malamu. Ensemble de la batu ba bika. Asalango gratuitement. Asalango te lokwa église na yebi na kotanga kombo te. Yana be église ebele to na lo babwe na yebi. Akamba mabeza na be église ebele. Bandeko yana ndeko moka yela biso histoire moto c'est l'émission ana chaîne na biso. Alors biso to tanga voir même combat pasteur wana. Mais to zwa ka tanga o sala ngote. Prophète wana za prophète munene oto yebi biso nyonso. Pona respect na ina ko tanga kombo te. Bandeko ndeko wana betela biso lisolo mwana bango za ki posséder na milimo mabe. Bato bayebisi bango te bokende pa prophète wana zara makasi bwe bato babetela bango lisolo prophète wana. Bandeko wana bakote église ya prophète wana bake ko se renseigner comment bako sala pour que bakuta na prophète basolola na prophète. E ba ebisi bango ke kokuta na prophète na kani ba expliquer moi na bisa za posséder na milimo mabeto lito kuta na prophète asambela pona e. Ba lobi ke pour ka ba mona prophète et c'est na $100. Bandeko église genre église nini. Oh prophète pour asambela pona peuple de Dieu, il faut c'est na $100.
lelo ekoma mutu po abondela po na yo fo futa lelo ekoma mutu abondelaka po na yo fo futa mutu po abondela po na yo bimisa mbongo futa. C'est méchant. Basala nzambe c'est méchant. Kanda nzambe ekita likolo na bino. Acte au pasteur de la foi sali et ana ba église ebele ba otika lo sala ngote ata ba ozo ba million. Ba sala ngote. Po balinga ka ba église ba yela bango et non bango pe ba kabola na ba église. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, peuple de Dieu. En tout cas, merci beaucoup na papa na biso pasteur de la foi Jean-Paul Mayata. Nzambe amona yo na libota na yo mobimba. Papa nzamba sala bino bolamu. Nzambo to bonde la ka continue ko pambola bino. Nzamba matisa lisu ministère na o makasi. Bato nyonso bo sunga. Yeba ke nzamba okanisa bino. Nzamba okanisa bino de génération à génération à pasteur de la foi. Nzamba okanisaka bango na bolamu o bosala. Ndeko balobi bolamu epolaka te. Yekolo osala bolamu po bolamu epolaka te. Bolamu epolaka te ndeko nanga. Yekolo osala bolamu nzamba takanisi yo te yebaka okanisaka bana na yo. Yebaka okanisaka ba génération à génération ya bana na yo. Tosala bolamu na mokili. Tosunga batu ba onyo kwama. Tosunga ba orphelin, sunga ba veuve. Na mukie nzamba opambola olia na batu. Partager na batu. Kotala teke na osala bolamu efuta ngate. Kotala ngote. Muta mukili ofuta oteka nzambe. Nda ofuta bolamu sala. Nda ofuta bolamu oyo salaka. En tout cas, merci beaucoup na bato bozwaka temps ya kolanda Irsil Botelo TV. Numéro na biso eza wana pona ba remarque na bino. Ndeko amoni kaza na business na lingi to saela yango publicité. Ko hésiter te ko contacter Irsil Botelo TV pona ba information nyonso okozwa yango kaka epa na biso. Alors numéro na biso eza wana pona bandeko oyo bakolinga ko soutenir bana na biso oyo to tchaki wana oyo ya orphelina na kisensu baza na besoin ya frigo to pe besoin ya bakiti oyo akolinga ko bango nango. En tout cas numéro na biso ezawana contacter biso okozwa ba détail nyonso. Nzamba lola apambola bino soki zambala na yo ya liboso otombe na Irsil Botelo TV car ndena lobaka na système a bien. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Bisous, bye.